Konkomi atata mwana Pierre Musantu ya solo tozali kokende tokutala makamazala ko yasiba tozala no bolingo ndenge na kusenga kabini yango etozala bana na mibeko tozala bana na misala pate tokokisa ndenge yemo konzambi atindi ni biso Ngai jangenda na lobela kabino uzala na bolingo Ngai jangenda na lobela kabino otosa mibeko Ngai jangenda na lobela kabino usaila misala wana ndelonga na bino wana ndelonga na biso wana ndelonga na bino bomba kangibeko bana bana usale la kamisala elonga ya bino elonga ya biso elonga na bino elonga na biso oh oh elonga na biso oh oh Papa bengi biso bansa rubi mutazonga na Kinshasa te bino bansa tokutana papa mfuma mbanza tokoti na kati na ndako alobi bana na ngai na tiki bino bozala bino nyonso eloko moko alobi na limbi bino bansa bozala eloko moko mutu akanga likambo na ye moko te soki likambo ezali bovandi bino bansa bokangi likambo soki bokangi bopesi biso yango totala soki tomoni kezali likambo kitoko tokotikela bino bolekisa yango bopesi na bambuta bopesi na lingomba nyonso me bolinga te likambo ne uta na bambuta ya pai na bino soki boyeli pai na bino pona decision te bo examiner ngona no bino banso bande ko nga bazali awo soki nazali kokosa papa si moi contredire ngai ou bien papa mbenza contredire ngai parce que papa za kwa zakine na réunion na te intéressant ki na moyete le 10 août makamuso ile kanaki na kati ça ne vous concerne pas ça nous concerne papa lobi silisi vers la fin alobi na papa firme abina lingite bolalao bozonga Kinshasa na butoyo lobi fo bokatsa parce que tozana musala munene zo za biso na mikolo za likoya ya bomma maki na simankendo mayebaki kazali kokende abina papa Paul zonga mbangu na Luanda soki nazali kokosa bande kolonga bazali awo soki papa sibo aza sincère ou bien papa mbenza va contredire ngai la vérité écoutez qu'à la vérité les mensonges restera toujours les mensonges mon français va vous mentir il en restera toujours quelque chose tozali kokende qui vivra verra